yenge na bandeko nyonso oyo bamesana kolanda ngai ntango nyonso pe tozalaka ntango nyonso ezali lisusu nga mbuta mayala nauti ozonga susu liboso na bino mpona kosangisa to kokabula mwa mayele. Donc nakopesa mbote pe bayenge mingi na bakombatant nyonso ya mokili mobimba pe barésistant to bamouvement nyonso ya résistance na mokili mobimba awa nanu na Angleterre et puis na États-Unis, na Belgique, na France, na Canada, na Australie, na Afrique du Sud et puis partout na mokili oyo bakombatant pe bakombattante to barésistant to résistant bamouvement nyonso ya résistance oyo etelemi mpona mboka na biso. Donc ezali ngai lisusu mbuta mayala na ye lisusu liboso na bino ndenge na utoloba ndenge tomesana. Alors topic na ngai lelo eza nini? Nakolobela bonkoko. Pona nini bonkoko? Po tozomona na babitelo, banzela, na ba télévision, na ba radio, bazoteya bokoko oyo eza concerné mutu mwindo te. Donc c'est pour cela na zui mwa temps oyo pona mekana nuko yanola to expliquer bokoko ezali nini. Alors bokoko ezali nini? Bokoko ezali na lingala. Mais soki tolobi na Kikongo tobengi yango lusantu. Mais soki toke na minoko bapaya tobengi yango culture to coutume to tradition. Donc tradition to culture yango kaka babengi bonkoko to lusantu. Alors soki tobengi yango na lingala bonkoko ekomi mabe, ekomi grave. Soki tobengi yango lusantu ekomi mabe, ekomi grave. Mais soki tobengi yango na minoko bapaya culture to tradition ezalango mabete. C'est pour cela na ye liboso na bino pona ko expliquer eloko nini babengi bonkoko. Alors na lombango bonkoko ezali nini? Bonkoko ezali savoir, connaissance, sagesse, intelligence, histoire oyo bakoko batikela bino. Donc ezali boyebi, connaissance, sagesse, intelligence, savoir pe histoire oyo bakoko na bino batikela bino. Alors bino pe bolanda lokolo wana. Bakoko banani ba oyo nyonso bakufa liboso na biso to ba connaissance, ba sagesse, ba savoir o bazalaka nango pe histoire na bango yango batikela yango génération oyo ezolanda sima na bango. Alors génération oyo ezolanda sima nde balanda pe lokolo wana. Alors yango tobengi bonkoko. Mais bonkoko ce que tu le bengi on a minoko bapaya comme culture de tradition elingi kolobanini eza composé na nini. Donc culture eza composé na langue, histoire, système d'éducation, spiritualité to religion et puis tradition. Donc culture ezali langue, système d'éducation, histoire, religion, spiritualité, pe tradition. Yango to bengi na mukuse culture. Donc yango pe to bengi bonkoko. Alors bonkoko oyo ya biso batu mwindu biso tomoni yango mabe, mais sikoyo tozolanda to tozo copier ba bonkoko ya batu mususu. Ba okoki ko abandonner bonkoko na bino à 100% te. Okoki ko copier ba makambo mususu, mais okoki ko abandonner bonkoko na yo à 100% te. Donc wana ekomaka mutu abungi. Pour chaque race bazana bonkoko na bango, bazana savoir, pe bazana boyebi na bango, pe bazana lolenge ya ko vivre kati na bango. Donc simplement bokoko ezali ba mayele, intelligence, to savoir, to connaissance, to histoire o bakoko batikeli bino. Donc
nakopesa bino mo exemple awa na Angleterre bazali na religion na bango oyo babengi anglicano, baza na langue na bango oyo babengi anglais, mboka na bango babengi yango Angleterre. France baza na religion na bango oyo babengi franc-maçonnerie, baza na langue na bango français, mboka na bango France. Donc baza na lolenge na bango oyo na ndenge na bango. Chine baza na langue na bango oyo babengi chinois, baza na religion na bango oyo babengi hindou, pe baza na ndenge na bango to bouddhisme, pe baza na ndenge na bango ya ko vivre. Alors biso batumundi tokomi ba malanda ngombe, tokomi ba mindele ndombe, tozoko bwaka oya biso, tozoko abandonner oya biso, tozoko copier, tozoko koma, tozolinga to koma lokola bango. Mais non, intelligence nyonso, sagesse nyonso, connaissance nyonso ezalaka développer. Coutume to culture to tradition ba changeaka yango selon époque, selon condition, selon cas, donc selon circonstance nde bokoki na bino ko changer eloko wana soki be monango ezala ngo susu bien te bokoki na bino ko changer ngo, mais bokoki ko abandonner tradition to culture na bino te. Donc c'est pour cela tozobenga batu oyo bazoko teya batu, bazo teya biso bon koko ya batu mususu, ba minoko batu mususu, ke boza ba perroquet, boza ba sardine sans tête, bo mi bengi ba mususu ba bengi ba mi bengi ba docteur en théologie, ba mususu ba licencié, ba mususu ba diplômé, mais na yebite ba intellectuel, soi-disant ba intellectuel, mais bozo comprendre eloko ba bengi culture te tradition to bon côté. Donc boza ba anti-valeur, bokomi ba anti-valeur. Bokomi ba anti-valeur po culture nyonso. Eza bino moko boko pesa ngo valeur po ekoma valeur pe na monde. Bino moko boko sala promotion nango po ekoma na valeur na monde. Mais alors biso tozo sala le contraire, tozo ko abandonner oya biso, tozo ko nyata yango, alors moi ezwa moi ekoma na valeur na mokili ezate. Donc yango to bengi bino ke boza ba anti-valeur, boza ba perroquet, pe boza ba sardine sans tête. Po perroquet aza ni ndeke moko a copier n'importe quoi, mais soko tuni ozolo banini perroquet ayeba kama kama ozolo bate. Alors, nako kene na moi lombango nako zula bino moi ba exemple biblique pour vous comprendre pour ba ndimi to ba chrétien boza bat o ba bengi ba meme. Bo jijakate, bo discernakate, mais bon dimakaka oui, oui. Amen, amen. Mais alors biso toza ba ndimité. Toza ba ndimité. Mais tout ça, tout le monde to jijaka nyonso. Donc, c'est pour cela que je suis dans la Bible pour nous donner un exemple biblique. Alors, ce qui est OK, dans Matthieu 5, verset 17 à 20, Jésus est moko azoloba. Na ye pona ko boma oyo bakoko batikaka te. Na ye pona ko abolir ba loi pe makambo o bakoko batikaka te, mais ye moko aye ko bakisa oya ye. Donc alors ba passer na yibite so bozo sala ki perroquet, donc boza ba sardine sans tête, bozo ko boma culture na biso, mais bozo ko sala promotion ya culture ya bato musu. Mais alors que ye moko ye solobiki ye aye ko boma te, mais aye ko bakisa. Donc aye ko boma maye bakoko batikaka te, mais aye ko bakisa ya ye. Et ça la Bible. Alors Jésus ye moko alobi na ye pona ko pona division, na ye ko tia kimia te na mokili, mais aye pona ko diviser. Alors na yebite so ko na Luc 12 49 53 ye moko Jésus azoloba yango. Ozomona. Mama ennemi ne kozala mwana ne ya mwasi, papa ennemi ne kozala mwana ne mobali, pe ennemi na yo ekozala kaka mutu oyo aza na kati ndako na bino. Alors oyo eza bukoko oyo ba passer bazote ya bisote, mais ezali bukoko na bango. Zomona eza culture na bango. Yango tozomona ba division na ba église
toutes les églises eza na ba division eza bokoko na bango soki na John 8 42 46 botanga bino moko. Mais alors sotoke na acte des apôtres 8 9 tina 11 balobi na biso nini que Simon azalaki un grand ndoki azala banda ko sa ba mystère na kindoki na mais est-ce que kindoki o ayekolongo na ba africain bino moko bo juger pour wana bible kutuna ne komi pa na biso te mais soko ke lisusu na Deutéronome 13 obandi na 1 tina 11 balobi bien okoki kosambela banzambe oyo bakoko na bino bayebaka te mwana na yo ndeko na yo to mwasi na yo to mobali na yo aye to prophète to messager aye koteya yo babonzambe oyo bakoko na bino bayebaka te basambelaka te alors yo fo ozala mutu liboso ya kobamba ye libanga pe koboma ye donc bokoko bamindele ezoteya biso ke soki bonzambe wana bakoko na bino bayebaka ngo te lo fo kozala mutu liboso ya koboma mutu wana ekoteya bino eza na bible kindoki soki na roi 2 rois soki na 2 rois 17 verset 7 verset 17 tina 18 okepe lisusu na chapitre 21 chapitre 23 10 tina 11 ezoloba na biso nini ke babandaki kosakrifie bana na bango ya basi na bamibali bandaki koboma bango babandaki kotumba bango na moto babandaki kosakrifie bango epa die na bango babengaki Moleki. Alors bato aboye bazotumba bana bazoko sacrifier bana na bango bazotumba bana na bango na moto pona die na bango babengaki Moleki. Alors tata nzambe nini oyo akondima sacrifice ya bana bino moko bo juger. Révélation soki toke na Révélation 7 bokeda pardon na 4 tina 9 ezoloba na biso nini ke bato oyo bakokota paradis baza deja ya koponama basi ba enregistra bango bazali kaka na tribu ya bana Israël. Donc nombre ya bato oyo bakokota paradis baza deja enregistré baza kaka na 12 tribu ya bana Israël. Alors yo mutu ndeko nanga oza chrétien okenda kosambela oza chrétien est-ce que ozali na kati ya nombre oyo deja si ba registre oza na tribu ya Israël? Yo moko omepesa réponse. Soko ke susu na Révélation chapitre 14 soko ke na 1 tina 5 ezoyebisa biso ke nombre ya bato oyo bakokota paradis baza 144 000. Est-ce que yo ndeko nanga oza na nombre wana? Yo moko opesa eyano. Mais tata nzambe atindi ba angelo bakeboma Sodome na Gomorre. Mais alors solo apite ekomi na zola tata nzambe. Mais tata nzambe atindi ba ange mibali bakeboma Sodome na Gomorre po solo apite ekomi tina miso tata nzambe na zola tata nzambe. Mais tango ba angelo bakomi na porte Sodome na Gomorre bakutani na Lot alalisi bango na kata pale mais ba garçon ya village ba yekoluka ba ange wana mibali po babima na bango. Mais oyo nini ezoteya biso homosexuel mais eza biblique. Mais kindoki o bazolobela na kata Bible nani mutu alakisa bango po mikanda o biso bayeli biso yango koyela mais culture to kinkulu oyo bakomi na kata Bible nani mutu alakisa bango. Alors lelo soki totali so tozolanda ba témoignage bana mike awa bango moko bazoloba ke bato o bazo diverger bango eza ba para na bango ba père na bango bato liboso. Mais est-ce que makambo oyo nani alakisa bango yango? Donc tozomona ke ba pasteur to bino bato boza kote ya biso kibukoko ya bato mususu na yebite soki eza hypocrisie soki eza intérêt personnel to eza ignorance to difficulté à langue bozokoka ko comprendre babiloko te soi-disant ba intellectuel soi-disant ba licencié soi-disant ba docteur na théologie soi-disant donc nayebi kutu te bino moko bamipesa ba qualification. Mais alors bozosa la promotion ya culture ya bato mususu ya coutume ya bato mususu mais ya biso bozobwaka ngo mais banani bato bayeli biso ba makambo oyo
Jésus alobi ka aye pour la division. Mais yango tozomona bamangomba division partout. Mais alors biso toteyaka pour mutu azwa connaissance, azwa conscience, mais eno azala meme. Eno azala perroquet, azala chaku. Non, mutu azwa conscience na connaissance akoma mutu abanda ko juger a discerner. Et pas na biso oui ezalaka te. Donc to komona sumbala sima pour ça topic